te total la maman na biso to boya na biso ba problème po ya ngane ba problème ibutu na télémagi te ona kotisa mona na classe to liboso ya licence na ya osenga ba ta famille bota mbongo na ba ndondela nzanga oh na singo ibutu oh mais le moi ibutu olongwa déjà tika ba maman na biso famille bota ba famille les gens ba voice to le maman pardon ça na mbongo na zonda ko ke oh podcast ça olongwa ki déjà olongwa ki pona esika yango bati ne pepenyo lobali susu papa ganga nengo ganga biso ko kana yote susu papa ganga nengo ganga ibutu oloba na c'est trop ganga bana makasi matati na likolo kama tina fuka amata volume oloba tente ibutu ah gosse mon téléphone ndako matai oye awa tout ça va voice nous ayebaki ke faut ça la surprise et pas ya papa na biso Kofi à 70e anniversaire na mais akokai ko ya ko maraba monter papa Kofi na yoti le cadeau le voilà surprise alors surprise ba ko peso jamais numéro pour comprendre te wa mutu pour comprendre pe que te sala maningo wana na yebeki batunde bazana ba lobaki déjà belé mais na suka film batala ka boye ko lo ba faire mo wakiti mais papa ko faire pandika we porte fumami David audio présence toke na ngombi audio la présence la présence à madame David de to vandi ka porte fumami boye ya petit belé ba mais la maya ya moto eza ba mbina vous imaginez grandeur ya dame à côté à brou papa Kofi na habité on a mon chance beau là il a mon maîtrise au quelle crise belle la côté l'autre la boutou la comme madame Perry Baza illusionniste. Moi je parle, je gère bien mes mots et bien je pèse bien mes mots. Yé, azobeta makambo oyo. Quand on parle les mots folie des grandeurs, on makambo oyo. Imaginez, moi je imaginer. Ah, celui Nazara dit papa na bas. On a entendu la jeep avec. On a entendu la car on a. Mais les lots donc il imagine. Imagine, série moi tu as encore la kala. Au moins on a ça. Tanti mon musique na boulot, tanti wana moi si ngai. Makambo na za. Yango vimande mpo sala. Yango vimande sala. Ngana za zoba. Menama sabino avancé. Oyo lo mamba belvio kota mamba belvio kona wata. Et na lo bango te. Moi yé pas côté. Et na bona ngana lo bango. Balanga suba banga ata madame Belga bité copine za bébé azama malami tali ngai te no lobelaka mamba belvi o tikali mangam na bango no loba yango disute ba terre wana so va sali film na sala film na tali film na kumisi film déjà conseil on est pesinga déjà beninga matu on est mal lobelaka madame na yo ngo lobelaka de femme vending de femme nous biso to linga bon mais te bana ba Chris na ba terre wana lobia ko sa de pas ko baluke les ba dondo loba omoni en tout cas maman merci na conseil au pesinga na ko loba et copine balaki félicitations c'est là voilà mais abi en tout cas Viviane ba eloko moko bo abi déjà profond abi eloko moko boye madame Belle-Fille zalaka ndeko zala je sais qu'il y a solo peu que Viviane a là la kermesse et ba voisin ba na kermesse ateka na kermesse là mais la kermesse moi je sais Viviane je comprends la kermesse au jour aller oh jamais donc bus pas la bus ça qui montait dans malamu yango ba tebele bazo évoluer ba tebele bazo évoluer yango nazolinga oyebisa ba mabala iumela bateli ba lobby mais bango pe ba bala so ya bango zo umela te bino pe bobala te bobala copine na bali bino pe bobala leti ba belé bazawana chez maman ingé belé bazana ba ingé chez maman ba fufu maman bango
Bazan a bana mususu, Déborah dort dehors, Batuna dort dehors. Est-ce que vous allez lire à 7 h vraiment, papa? Avec moi ta papa. Maman. Na ba chemise na o lati o bien nini na ebité na ba chemise na o lati na ebité chemise à lati na ebité chemise à lati ou bien nini hein. Ah ouais, je vois ma fille en classe donc moi d'ailleurs donc il classe. Bilo wana bana ba na chik moi na ngayo appelle figure que les classes. Bébé on a la uniforme en des classes donc c'est ça bien quoi. Ah ouais bébé on. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur Coup sur notre chaîne Actifina Télévision qui est bien présentée par votre humble présentatrice Chanceux Siana, la Cléopâtre, autrement dit Ijof de la presse. Voilà, aujourd'hui je suis là avec Bob Moulema, les Supra Moulema, oncle et la famille Libota Otokosulula, vraiment concernant film et l'ambition Nengezo Kende, concernant Ndenge, Bandiko Nabiso Batuna qui va avoir question, vraiment Ndenge, répondre qui voilà, Tokosola Lissousou, surprise, il y a Belvi Kandi, pour na papa Kofi, bision ce mot-là qui Ndenge Nini, Belvi Kandi a Kende pour ça, la papa Kofi, surprise, na anniversaire, na 70 ans, anniversaire, na voilà, il y a 70 ans, papa Kofi, ou tu crois que c'est 70 ans. Le monde qui bon belvi a outaki ko sala e surprise moko vraiment oyo et puis ça qui esengo pe esengo elelisa vraiment ezala ki bongo et puis to ko solola yango na les suprêmes Moulema. Voilà, avant tout d'abord na ba émission na nga bina fêter moi moké pour na vraiment boleka ka ebele ezala ka mutu ezala ka machine te voilà avant tout d'abord na ba émission na nga lelo na plus na nous merci beaucoup na papa na nga héros dans l'ombre voilà merci beaucoup à toi que Dieu vous bénisse mon papa chéri. Maman Claudine Bokato la maman chérie bambote na yango la maman José Lusadi sou babiso na lati chemise ya kitoko boza grâce à bière chérie na ngai Paulin Lisum panga misana ko bengai a bière chérie parce que ye ata na lali ata na zani ya kansaka e moko chacha lelo fola tabo lelo foza la bwe potele mabwe oleka na ba TV ya batou voilà en plus aux international merci beaucoup à toi Paulin Lisum papa na ba encouragement et ça qui tout comme ça maman Rosalina Vetoussi là voilà princesse Davina Karine et Foloko Elena David Dorcas Elena David voilà bambote na bino yango wana lelo na zabongo na les suprêmes même les maman Réa c'est tout ça même langage nanga aux biso plein d'ensemble pour ba découvrir des sous Nicolo na ko ka beauté oté na ko ka santé oyo té Bob Moulema boni ça va foufou là foufou maman foufou maman on a tout donc voilà. Bon, en fait, moi je crois que Batunio surtout Boulamu qui est l'on Zamba Bateli, un très bon lundi, une très bonne semaine, voilà. Bon début de semaine déjà na Agnès Lunga, la First Lady, et puis bon retour à boulot, place au bandit déjà donc malade et Sili ça va, voilà. London ne tombera jamais. En tout cas, grand merci à Batunio surtout Boulamu, Dorcas Elena David. Full option donc maman Claudine Bokatola, maman José Lusadi sous la maman chérie à moi si respect belé quoi donc ça va nater cherche en tout cas aigle jaune ah ouais azali aigle jaune azana et donc tout trop quoi il va t'arrêter voilà et puis na yo moko na c'est le monde en très bonne santé merci en tout cas VIP toujours voilà VIP toujours te font en ça mon ami sur Elilo Bob Moulema tout le monde qui bon na tout béton sur la film film biso to mon deuxième partie suite et fin na mon qui déjà va qui déjà bâtija on a film même sur zawana et puis bah ça qui présentation il y a bah artiste ou bah que je veux pour la kati film même sur les kende en tout cas film les gars très bien film les gars très bien bah tout à la cime et comme etina suka na zo senga na bateau yo au barataki autant soit qui contretemps bozong de la nano va bisoto toute façon ça la explication nous tout ça tout débattre sur film bozong la boki ndota la sous film encore une fois pour oluka au comprendre historique ou bien histoire vraiment très très bien parce que écriture wana
ils ont facilité langage wana ils ont facilité entre Belleville na ba mélomane na ba fan na ba staff nyonso surtout ba famille bota au baza disséminé éparpillé dans le monde entier. En tout cas baza même langage par rapport à ba film. Donc même langage, c'est-à-dire que Madame Belleville a commis et le moro ba na facilité à capter message wana. Alors film ici là qui est sur TF1 film ici et puis boyo ba teaser quand on lobi wana na présentation à artiste surtout. Voilà biso toza bilanga musala toza bilanga ya théâtre. Donc Belleville Kandi eza famille bote eza bilanga ya théâtre. Donc place au wapi pépinière il y a ba grand artiste surtout bazala na kati wana ota roi ba papa Alain ota le roi ba ya Serge le pasteur patron grand frère propre yo mo yebi Costa pardon Kassomo yebi kilo ezaki esika moko ezana tableau moko aso sola na mama bango et puis qu'est-ce que imagine abi que maman parce qu'ils ont habit calé comme pousser imagine et bien à bomenga habit calé comme pousser à benjang pelisou vraiment bah jouer qui tout comme ça. Donc c'est-à-dire que coach bango tout dans l'ensemble. En tout cas Moussa les Salama et Madame Belleville, moi j'aimerais que on continue toujours na couper sabatou babilo ko makamba bien ba film bien ba série qui to kondengo na itina kota la novela c'est soki pe au moni jour ngo oyo yo okoki okendo sambote fungola Belleville TV tala Belleville TV ozomatea olieke bando ke futa ba offrande bele ba panier tondi wana ko ba européen na kati l'église quoi Dieu ya maman na biso Marie-Hélène na papa Serge nazo bisayo moni chaque dimanche moto amoni gazuta ya okende no sambote fungola Belleville TV tala Belleville TV ozomatea o nyoso to yoka Rosana solitaire au télé ma pour que gocha offrande te ko basanya ba offrande leke belé fungola loka Belleville TV on za leçon en tout cas ko tirer leçon au monde na kati ya famille na bino tina to na kati ya environnement ti place o yo zalaka on se retrouver na mo eloko mo soit na kati ya foyer non on se retrouver na kati wana na mo eloko mo na kati ya film. En tout cas bravo madame, continuez ndengwana. Moi je dirais aux gens qui sont là fascinés ou bien focus wana baya tala lisusu film na bango encore une fois de plus. Donc baya reçu kota la film na bango une fois de plus c'est tout ça là vraiment bien. En tout cas film wana nzambe azo ça la grâce azo pesa mayele continuellement mayele wana azo pesa madame wana. En tout cas na ebité soki tozaki na ba Belleville ya modèle wana tami satu na République démocratique du Congo na ebité soki lelo ba Nigeria banga ba tshela biso solibaya. Voilà. Tellement ça yé moko zo bunda yé moko contre ba pays nyonso to bunda na Hollywood zo bunda na ninyo na novelas imaginez-vous 16h on attend mamelindo atala la novelas abanda atala novelas ba tout ce ko pe ba monter ba fungoli ba téléphone batala Belleville TV parce que zo mona guerre wana za mo makasi trop azaye moko zo bunda yé moko elle se bat seule. Naba poulain bon excusez-moi le terme le poulain c'est un mot français ko ça la que ndesi biso boto ça ba poulain papa Miguel ça normal hein je pas dit que j'ai rabaissé les gens et tout machin donc na lobby que il y a ba poulain ndé bazo bagarrer donc ceux qui Belleville nani lisusu. Voilà ceux qui Belleville nani lisusu tout monde qui bongo surprise ya Belleville Kandi et papa Kofi pendant que papa Kofi toyokaki alobaki ke asenga numéro Belleville baboya ki kopesa mutapesa ke numéro azala kité mais afandi ka boya tala boye Belleville Kandi moko en personne est-ce que ni baboya kopesa numéro wana ezalaki nango scénario to bayebaki ke to préparer lo moi pour moi to pesa numéro ezate po benga biso moto ya pour tout ça la surprise to ezala ka batamite mama bende bapimela na bango bato numéro belle. Ouais na biki bato c'est la réponse mon boye un peu glissant glissant plutôt de ma part mais moi je vais vous dire une chose qui est vraie dans toute chose qui est appelée surprise à vrai dire bat bazala ya robumbama à tout bat bazala biso no ebi to ebi na ba groupe ya ba WhatsApp ba sala mutu surprise ba effacer ba bendi na kata groupe ba longoli c'est-à-dire ayebi sou makambo s'est passé na kata groupe te bon là na ebi que je me fais comprendre on est des intellos ba famille bota bata maeli ba
babendaka mutu babendi babi yo ozala soute na kati ya groupe ayebi siko te loni bato baolinga basala voilà toke nango na cas ya papa Kofi en tout cas baboyaki opesa ye pourquoi yoka pourquoi na fona na expliciter pourquoi na s'expliquer en fait pourquoi baboyaki opesa ye surprise et bebara soki mutu abandi déjà au comprendre que nena bengi Belleville boy aoya kaka omoni nena bengi Belleville boy aoya ngala la papa et pas Belleville non nena bengi Belleville boy aoya siko po a comprendre que Belleville aoya te la benga ki Belleville ayete bona na so benga ki Belleville te na ye ngaza papa na benga mais siko po basala bien amoni bina ke tina suka Belleville abengi te aningani te asengi numéro mère par bi au sa numéro T. OK. Comprendre? Au sa numéro T. Ba pesi numéro T et le moment T mais mère a yebi déjà. C'est une question d'organisation. Ozomona famille libota soit Belleville télévision et la structure mobiba qui est gérée par notre matriarche Yemoko. Ayebaki que faut ça la surprise et pas à papa Nabiso Kofi à 70e anniversaire na ye. Mais à quoi ko ya ko maramba monter papa Kofi na yo le cadeau le ça surprise. Alors surprise ba ko peso jamais numéro pour comprendre pe wa mutu. Pour comprendre pe que te sala maningona. Na ebe ke batunde bazana ba lobaki déjà belé. Mais la souka film na souka film batala ka boye ko lo ba faire mo ba titi. Actrice a fait mais papa ko faire fan ka we porte fumami Belleville kandi voilà obi présence toke na on bien obi a présence sur la présence à madame Belleville ne tu vandi ka porte fumami boy Belleville à côté belé ba melama ya moto eza ba imaginez imaginez grandeur ya dame à côté bou papa Kofi na habité on a mon chance pour on a mon maîtrise Europe quelle crise belle à côté vous imaginez un peu la grandeur de cette dame là à côté c'était une grande surprise et moi j'ai beaucoup aimé parce que organisation on a coaching on a en tout cas moi j'ai dit je félicite aussi des mères par rapport à coaching on a moi les belé à salaki on a donc en tout cas papa Kofi soka okoma na 90 ans ba kopesa ye ba ajona sous avancé akobosa na ka journée wana te azala ba journée nyo surtout agréable ya bien moni wana ba benga ngo surprise agréable est-ce que nana sali papa Kofi surprise à modèle wana ya kitoko ndengo wana ya bien ndengo wana o ba benga ba surprise agréable yango wana papa Kofi lelo tango olala azolota bandota malamu c'est moté et c'est ça c'est famille libota. Hein, ça c'est famille Libota, ça c'est Belleville Kandi. Nous on est Belleville. Atamboula biso dans la makila. Donc ça dit papa Kofi, mais si on a la télé image dans l'hôtel, tu vois les lèvres parlent aussi hein, sans que mon loba. Les yeux aussi parlent. Moi des fois on a télé image na on na kata image na zoloba, aloba likambo mo bo mais azo arrêter, on s'arrêter pour loba. Ezaki mo passer pour loba parce que il est kake belé. Déjà papa Kofi à l'école qui n'a pas un numéro on a même mère avant de dire la musique vita papa Kofi surprise à recevoir et là il y a mon éthique dans la vie mon bimba papa Kofi a sali belé dans le monde à théâtre mais surprise salama qui wana il y a mon éthicali comme cadeau na ya vie mon bimba voilà c'était un peu ça alors ba tout bolongo la ba nini ba idée na bino mabe bozara nango aloko libandi zuma bolongo makambo nyonso tout ya mabe bozara nango na kati ya mitema na bino c'était une surprise on la montre pas comme ça surprise ba bomba rango bazela timu ko nango ekoka to bimisa ko to ba na ba groupe ba WhatsApp et pourquoi pas ça la papa Kofi surprise ba yeba déjà kazo senga numéro ba boya yo pesa voilà na yo kio na maloba na yo utobisa kombo ya zuma wana tout de suite là na linga ki na ko tuté na beta mambo ki songi mais et linga ikara bande ko balandi vraiment na so comprendre pe munoko na ngayo teka ki songi voilà na landa ki zuma na émission moko ka na chaîne na zuma tumba ba zalaki na la fille quand ba fanda na la fille ninga pe na misana ko fanda na yo na gosse di Kambala bolimbi sans votre téléphone voilà babandaki ko beta masolo alobi ke likambu ya ye na Belleville Kandi bino bana boko tate alobi ye na famille Libota azalaki
azalaki magenya te azalaki ngasi kambalo asa parce que magenya wana nde siko nde magenya wana ese komaki aba azalaki magenya te azalaki gakor te azalaki nde dadi na biso na kati ya famille libota ye nde azalaki lokola mobali ya mama donc soki awumelaka wana alingaka banda kofuta bato lokola biso babino bagéri surtout kutu géri alobi géri ye alingaka banda kolia ye basalaire chaque mois parce que géri ayokaka te aza teti boza na bilakeli mabe bano ya famille libota parce que tozomanke papa ongo nde Zuma par là okoloba nini na nyonso wana. Ouais, en tout cas Zuma na Zuma moninga na lobelo moboye ebele baza bandoki inconscient. La folie de grandeur n'est pas à la hauteur, vous n'êtes que des amateurs. Voilà. Folie de grandeur déjà toi comme la folie de grandeur comme très effrayant. Comment on bangi ça? Aujourd'hui vu sur la dictionnaire. Comment déjà on bangi ça? Pour n'anga expliquer on moko boye ngé ke mulai. Ba comment ba tout monde ba répondre na ba sentiment ba comment ça ba maramna ba sentiment moko boye. Moni nesko ba sala. Sentiment to na dictionnaire. Bateau bazan ba folie de grandeur par exemple ba comme effrayant. Folie de grandeur. Définition. Ba comme effrayant et ainsi de suite. Et puis en quelque sorte bah comment répondre à sentiment moko boye jacassant et tout ya buzoba ba sentiment moko boye et puis bon son atali bien ba sala na ba illusion oui bi illusion zani makambo yazoloba omoni quel temps na loba nga sona bisi no gena loba iloko na nga na loba na ngo na tina na loba ngo na tina donc ton obé na bino ke batou wana baza bata ba folie de grandeur ba oyo ba ba sala reza ba illusion donc azo imaginer na ye elo mo imaginer oui azo elo mo imaginaire azo imaginer na ye ba folie de grandeur ya mwana alali pena na ndoto na butu ba lote longi ya madame Bella la Bella na yeta zala na sima bonzo ndo ye lo kwa ndenge mona na nyola ndokyo ko na yagola inde yagola tena nanyo Benda na kototika la linzaka ndenge moko na Zuma na yepa ta babe madame azolota na butu na komata pere na komata otanga nyoso kanje batata nesi baza ba illusionniste. Moi je parle je gère bien mes mots et bien je pèse bien mes mots. Ye azobeta makambo oyo tant on va les mots folie de grandeur on makambo oyo imaginaire et moi zo imaginer nazala soki nazalaki papa na bango lelo na otambola na jeep abela lelo na otambola car wana mais lelo nazo donc il imagine série mo to zako kola kala au moins na olaksa tanti mo na musika na bimo tanti wana moi si na ngai makambo wana ezaka yango Zuma zo sala nga naza zoba menama bandeko balanzi molema na réseau eloko wana mpe ekomila ngai série tozalaka kala jo moko boye omona vai na coin azobeta lisolo oma olobo omoni keti ya mojani wana mwasi na nga mais keti ayebi na ye te voilà nga mpe ekomelanga te ekomelanga balebele yango arrivé pas libandi wana alota déjà noto ke omoni. Moi, je vais vous dire une chose. Je me suis dit, obi, ebele bazalaka na pembeni ya Bella, ebele bazalaka no bakei, azaki mona Bellevue, on dit ya commander Bellevue. So imaginez Zuma, ala ta pantalon mais yazo imaginer ala ta robe na jupe le roi madame. Tala niveau ya ndoki, on ndoki, eza bango. Voilà. J'allais seulement vous dire que na répondre en gros yango wana. Donc le mot folie de grandeur, eza pona ba bako, je vous donne ça. Voilà, Abou Pia. Tout qui n'est non, quand tout ça, toujours qu'on a pu qui se mit sur l'ia, wapi nazo ko avancer, na on kara toujours la maman Chirali na bongo. Voilà, merci beaucoup à Ketia mon Jean pour l'assistance na yo. Tout continuer toujours balobi ma balle ya famille Libota et oui mais la raté. Tout tu comme on a félicitations na Popine Momotoy. Au tu ko bala, tout ma qui si ana bali, fait ça tout bête na biso, na fait Popine de Kende. Vous allez être ya Bobby pe mikolo yo vous allez être vous allez faire no robeta lisola fait sa popine te pour nazali ta ba ndengo la ndenga mabete famille Libota naza toujours famille Libota nazala toujours famille Libota mais il arrivera que dans un moment où fait ça la minga nazala ngati OK attends la vidéo ya ki na groupe
Oui, oui, je vais vous dire une chose. Dans tout le commentaire, commentaire, on est en tout cas trop glissant. Dans l'actu final. Tout le monde dit, Molema, je t'aime bien, mon frère. Abinanga, zala focus, yemo belle vie. Abinanga, oso lobe loro moko bena miso lobi, lobi, la plupart abaté belé bazana, ba ba départ. Abandoki. Obengi bandoki molema. Natala yi commentaire on ezai moulayi. La seule commentaire, le seul commentaire on a mona gis et oyo, et celle qui est dikenga yango wana. Abinanga, otako côté la bijou la reine l'air moi na PD on a finga ki. Habita la bijou la reine de loi ki. Abinanga bob lobela ka belle vie. Na ba film menen. OK. Soko yo lo ba mamba belle vie o kota mamba belle vie tout na ko attaquer yo. De wona lobi na te na ko lobango te. Moye pa ko kende. Te na bona na lobango te. Alubanga suba banga ba Christo moye pa baluki na e. Banga na bango. Na banga na bango. Ata madame belle vie habité opina za bébé azama malami talinga ite na lobelaka mamba belle vie. OK. O tikali mamba bango na loba yango lisuté bakter wana nyoso. So sali film. So sali film na sala film. Natali film na comme si film. Déjà conseil on est pesinga déjà benninga matou. On le malobelaka madame na yo ndingo lobelaka défendre ndingo défendre ka. Nous biso to lingaka bongo. Mais keba na ba actrice na ba terwana lobia ko sa départ ou balukele susu. Ba dondo loba omoni en tout cas maman merci na conseil au pesinga na koloba et opina balaki félicitations Sili Garon. Voilà mais à propos de balubaki mabala ya famille Bota et umi la raté. Mais na kotala boye na biso kotona bango kuna bato bazobala mingi eza vraiment na famille Bota. C'est que on est amis pour nous ce soit yeka pemena ya madame Bellevie aumi la tazobala aumi la te azobala mais vraiment ton otala mutu pena moi ça za na libala oui azana libala. En tout cas moi je crois que c'est créé madame Bellevie ils ont le sambo non premièrement. Ba ye alingara bateau baza pembeni na eba évoluer. OK. Alingara bateau baza pembeni ba évoluer. Na pesi master na ngai Viviane Mbota trop. Yede okotima molema Viviane no pesi mbote makamba popino le bo okota te mais Viviane okoti. Oui prenez le pesi Viviane Mbote. Et parti prité. Oui prenez le pesi Viviane Mbote. La pesi ga Viviane Mbote. Ba kui c'est ça la pesi Viviane Mbote ba yebi bon. Viviane, tu as la kermesse, il y a vendredi. Viviane avait été dans la kermesse, elle s'est dans la bête à tout. La bête à tout, on a la master, on a des ans, Jamis, si tu veux dire tout, tu sauves le mois demi. En tout cas, Viviane, courage. En tout cas, Viviane, Abi, l'euro moro, Abi, l'euro moro, Madame Bellevie, Zala Randemo Zala. Je sais qu'il y a solo peu que Viviane a là, dans la kermesse. Il y a la kermesse. Mais la kermesse, moi je sais que moi je comprends. La kermesse au jour allez yindi. Les samedi et yindagi. Presque la majorité batunyo sur basand balala na kermesse. Vendredi et yindagi. Batunyo sur tout balala na kermesse. Parce que zaki ba dernier jour ya nini ya okangam. Mais na yo beta du sula Viviane te mena PC ga mbote passé. Viviane, moni o lobi ngo na TVT mais oyebi senga. O manga molema. On est mutuana, on a tourné dans la cour de la salle, la salle, la babine, mais où est bité l'oni mutuana au salon de la seconde. Oh, et puis c'est oh, bien sûr, oh, à salle belé. Alors ben, naïo bim sona TV tali non ngati. Eh. Voilà. Je ne peux pas dire que on va dans ma bête on aille. Eh. Mais voilà master en tout cas Viviane a baki dans les belé concernant madame Bella. Voilà. Arline a lobby que aza na ba vérité kalata zo bimisa mais yene aza wana vérité obim boko bimisa c'est bomisi mutakala na asimi eza yaye ce qui est lobby que abotana président Caleb Andimi eza yaye mais ye oya ko sala oya ko bombarder en tout cas ekozala ekoleka na Hiroshima pe mutu so lobby ka kombo na ye na 7h juste ye na 7h30 aza ndako na ye obitaye. Les problèmes, tu as répondre le mot le bakia. Madame Bellevie, Azo Balissa. Ça le sambo. Le sambo et tout, bateau, et pas naé au sentier qu'il y a à l'ingara évolution ya baninga. Mais ils ont la place sous n'est pas bakouk. Sori ga bandi au briller. Je suis mon artiste c'est mon qu'on a briller au matin. Sori ga bandi au briller ba louber le problème.
Maman bango linga te moto za pembe na a évoluer makasi. Ba nika ko ça ne so ya mwambongi makasi bo ba finir. Mais Michou peut kuna mbrulaka. Oyo kano lisolo ne kala mingi. Nala ngala un mot boya ye mais oyo kano kala mingi. Ah bon? Papa. Ngala za randeti na zate na mwa, ngala za randeti na rate na monde. Mozali. Nazali na ngala ba milliers te mais na ibi makambo c'est passé. Oyo kano lisolo na. Na beto loka lisolo, na beto na bika lo mwa mke na ya Vivienne to ya ma Vivienne na semaine prochaine. To yambe na plateau na biso si salon mamba sala wa comme ça to yambe na plateau za mwa makambo belé ba vérité belé en loba. Concernant ma voisine. Ndeti mutu lo wa Vivienne. Ayebana déjà so ba benge bataputo ba benge ba tindele mbongo yo ko silikate na ni Bellevue au silikate. Oh ezala ne bongo. Te bon omoni so olobi question mo boto tu nanga te to continuer wana te molema te ko échapper te to continuer awa to fonda no awa to binga ngo lexena ngelo ko malamu te molema wana poneze ya malamu na no te. Ndeti boye exemple ndeti madame Bellevue. Abige molema za exista. Apesi nenge logote. Soki ndeti la maman chérie à moi si. Abenga tindenga 100 euros. Atindenga $100. Kuna mama to signaler za matolo te. Les matolo te. To beta liso na pesi exemple. Apesi nga ba $100. Sko madame Bellevue siliki. Oh neni bino mo pesa ba mo ebele ngani fo tina mo ngani pa nga après ngani na pesa. Parce que ndeti mère a rosa elo ngani ngona ni. Jamais. Ya sa elo ngani ngona te. Donc biso pas la biso za ki monter mama lamu yango ba tebele bazo évoluer. Ba tebele bazo évoluer. Yango nazo linga we biso ba mabala. Et où me la ratene ba lobby. Mais bango pe ba balate. So ya bango zo umela te bino pe bo bala. Bo bala te. Bo bala popi na bali bino pe bo bala. Ndeti ba belé baza wana. Baza wana chez maman ingé. Belé baza na ba ingé chez maman, ba fufu maman bango. Bazana bana mususu ba Déborah dehors ba tona dehors. Bazé mais toi bala ba Déborah dehors wana ba bala rapé. Kala wakala. Mais bakabona te mobala tika biso. Wana kala. Kasi botika opoza makamba beti. Mobala tika biso kita mwanda ke no région d'un kolo te. Amone ke za makamba be oli tika zalaka na monde la mona wa ke nema. Olema. Siko lobi concernant question tout na pour na mwana na nani o komone na mwana Arley zela non malembe micro isa dans mon déjà Arlen na ebi pena vraiment boité moni nga na bandoki na eba ba pena mingi pena bien bébé. Moi je vois aussi les sorciers là mon ba sorcier neti ndoki o ya o wana mwana na ndoki wana. Moi je vous dis sincèrement la plupart des gens qui quittent là qui rejoignent les camps diaboliques, ce sont des vrais sorciers au baya qui ou ba menacer vie ya Bellevue TV na Candista ba menacer na yemo robela tellement ba kuti mona mwasi wana na maombi na vie de prière moyen et simba exacté voilà yango moni bango bazolongwa soki lo batinenga na osala simbite alongwe soki bokotala na ba téléphone ba basio soki nzamba mona ba vito mona ba vie ya bato bokomona ba message ya babaku kebele na kata ba téléphone na bango voilà ba message ya babaku kebele na téléphone na bango to sima kaka wana Zuma alobi ke Bellevue abengaki ye na numéro moko inconnu abengi na numéro moko inconnu ayambi te et puis ayoko sala ye message alobi ke papa limbisaka bana wana bazaka bana na yo kolanda te omoni na habité a 12 na habité marambo yo lobi ezo ngana olinga na zongi soka na réponse ngana zaka wana o mutu nyoso ngayo kamwa ke na chana réponse oyo ya ngana opesa mwana wana ezaka la folie de grandeur n'est pas à la hauteur vous êtes que des amateurs bazaba illusionniste et l'homme est salama nango te mais ba ngiba faire voir binoka kezali ndeti eloko lobi wana ya héros à 7h est-ce que vous avez lu l'air à 7h vraiment papa na bengo ta papa kana maman na ba chemise na o lati o bien ndenge na ebité na ba chemise na o lati na ebité chemise à lati na ebité chemise à lati ou bien ndenge nini
Ah ouais, je vois ma fille ok classe donc moi ok les classes. Bino wana bana ba na chik moi na yo appelle vidéo ok les classes. Bébé wana la uniforme ok les classes donc ça bien quoi. Ah ouais bébé wana. Bon on dit bébé wana moi na yo wana ok classe vidéo Joséphine. Ah Joséphine est là. Yo wana la uniforme. Joséphine yo wana. Tlomita là. Donc voilà, félicitations hein Molema. Oh il y a liboso assisté licence. OK, félicitations. Classe donc toi liboso na camarade nanga. Camarade non hier ça pour là déjà ça c'est camarade nanga. Camarade Ibutu ça va place aux ali tension c'est bon. Tombe sous combat Ibutu ndena. Tu n'as pas essayé de expliquer mon nom. Ibutu tension est-ce que c'est bon place aux ali ça va? Glycémie ça va? Il va te gosser comme la table bien stagé et finit ça qui vous. Abomela ki moto. Nana biso boy. Omoni ba voice to na biso nango. Ibutu. To na ba voice biso to na ba A1 na famille Bota. To na ba A1 partout. Mais to linga kande te total la maman na biso to boya na biso ba problème po ya lingane ba problème. Ibutu. Na télémagité pona kotisa mona na classe po liboso ak une licence. Na yo senga ba ta famille Bota mbongo na ba ndolela nzala te. Oh na singbo. Ibutu. Oh mais longwa Ibutu olongwa déjà tika ba maman na sa famille Bota ba fanda bien. Toza ba voice to zolelo maman pardon ça va mbongo na zonda kuna ke zola. Oh podcast ça l'estimé. Olongwa ki déjà. Olongwa ki pona esika yango. Bati ene pembenyo. Lobali susu papa. Ganga nengo ganga. Ibutu oloba na c'est trop ganga bana makasi matati na likolo tomati na suka amata volume oloba pente Ibutu na gosse mon téléphone ndeko matai oye awa toza ba voice nous lela no mama tela kutu ngayinda kukuna mobulu na zomo papa osolongwaki dégage biso to na voice no meto bimisa na biso ngote eza te ba bimisa kaka biso ta ate ko so ki prince lomba bimisa on va pour toucher ba prince lomba na ba ata yete DCC ça pour pas ça na comme si lolo na misa le lomba bimisa donc papa luka vina yo chango makolo na se omoni siko place okwei na mutambu ça c'est moni nde bino mo bosalaire risque na bino okoti na kata risque du diable yo moko bulo yo chumolaki okoti yango yo moko tika ba mama ya famille Bota ba vanda calme ba mama famille Bota abendi mama moko ono omoni mama ono mama on za na oka TV mama limbisanga pardon moi c'est na to luka place ovanda Ibutu yo chaki makele na TV mama famille Bota wana pe mama ngata et puis ça vient de collecter aiza avant tes a lobby na lelo atali ne ba fingele mwana nae atinde lo sumbo omoni ba 400 ba 200 za ko Ibutu sili on a pris cet temps les sili Ibutu na ebisa yo tu vas lire l'air tu vas te rabaisser aux rabaisser mon place komi okomi siko bandi ozongela so ba mama biso famille Bota osenga ba bon ozwate ba mama ba so pandi déjà for voice tala pandi déjà partout Ibutu tu vas lire les mama oh deboye azalaki avandi batindele mo chemise azalaki avandi batindele mo parfum azalaki Ibutu amesa na parfum te on les a vu na été na yo kaki on oui on les a vu na été amesa na parfum te donc c'est Selena David yoyebi amesa na vie wana te siko babandaki omesense na vie wana bakote na moi nini oyo akota na moi noblesse moko boye na moi noblesse moi yepesko sans charisme sans charisme apanzani siko lelo yo okoyi na kata mutango ya famille Bota balle la chambre ya ça tire de partout maman on aussi ça et puis alors on n'est pas dire ça c'est à tout coup femme là on pas chéri connecteur ça c'est là na final rara so bili kuna bo prince lomba munduki chimbo que comme ti bo aboke le flé dans un coup final déjà donc okoyi na mutambo et sili okoyi na mutambo na biso o mais aloba ki kuna bakabaka ba ya bien kutu santele lingezonga aloba ki oui aloba ki on émission mo bazaki na ba rési santele penezonga normal parce que kotaza ki koto la famille Bota bando ya bien kindoki omoni mwana swali kindoki za sina santa malamu mutu swali kindoki pia mti mukolo azaka santa malamu
Nzokanda lia. Alia kindoki. Oh, alia, c'est la lia au mikolo, Alia kindoki. Alia au mikolo ndako. Azongi ka kuna ko ngese kindoki. Tala niveau, ino lia fufu na ndako français. Alia kindoki. Voilà. Ibutu, tu vas lire l'air. Et puis pour la voice. Yo, pour la voice, héros. En tout cas, on a souhaité au gara bonne chance dans la zone de turbulence. À côté, on déjà. À côté. Et puis turbulence, on va puis. Fais ça, on va na banzela bani msu au point banzela ya nino. Il y a volcan Niragongo. Maman turbulence ça répète Niragongo. Sigo avant votre atterrissage dans l'aéroport à Goma. Nous sommes dans une zone de turbulence. En tout cas, bon attaché à voir il y a quoi nous sur la ceinture pas ma bibisa et sur la ceinture. Mon papa vous appelez à moi ça m'a longué. Molema éviter l'émission là un an. Le c'est pour ça c'est le pour ça c'est caté. Au moins t'es dans la chimie à toi. On a dit gentil pour mon Joséphine dans une place de gentil. Mais na ko so ibuto amabe ibuto mais so lisinga likolo osenga continue faux poule. Zona turbulence. Ah, continue zona turbulence. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, na biki bozaki belé ya kolanda émission na biso voilà bisika bozali vraiment boseki bo rigoler vraiment bozuipe leçon parce que to bandaki vraiment la ndenge moko ya dou taka ande zalara rati kiti moko mati moko kiti moko mati pour conseil ça nini et fanda voilà bob molima to comme émission na suka émission na biso on va tikeli. En tout cas un grand merci na batio subala na biso partout dans le monde. Je dis un grand merci à 12 le coach. Merci beaucoup à les Doli. Non. Loli. Lori ouais, Lori les grands caméramans. À sa formation pas coach. Merci à ma grande famille, famille Lindo, maman Marie-Josée, Lindo maman. Sans oublier Ange Molema, Tonton Molema, Mami Molema, Yadodo Machi. Donc, Batunio, surtout, il y a famille. La possibilité de place, vous allez, ma fille Marina, la princesse Marina, Grady Loutete, Marina Batumene, à tout le monde, hein, tout le monde. Vous avez Joséphine Penelope Bridger, elle est là. Donc, on a possibilité de tout monter, il y a famille Mobimba. Sans oublier staff Nabiso à London. Ma maman est à London, ma famille à London. Il y a 4 qui ne tombera jamais. Manifestez-vous, ma maman. Est-ce que retourne dans les sous? C'est un faux poule. En tout cas, maman Claudine Bocato, la Jérusalem, vous êtes. Merci infiniment, maman José Loussadissou. Maman, ma chérie, à moi aussi, Aigle jaune, Barbimang à Rotela, et Banzizébélé, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, restez branchés sur votre chaîne. Actu Final, moi je suis là comme invité aujourd'hui. Et Nabi qui est au moins dans la prochaine numéro. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous, Bob Molema. Merci beaucoup à Ketia Moujane pour l'assistance. Merci beaucoup à Gors Dikambala. On a aussi signalé que Gors Dikambala a ça sérieusement malade moi te tourner na ye ezate mais aye kaka afandi wana vraiment ezo la kisake alingara biso alingara jeune alingara pe musala alingara pe madame Bellevie. Voilà, je sais que vous êtes et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers vos téléphones, vos écrans, vos ordinateurs. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis de début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui à travers notre mission Coup sur Coup qui était bien présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, la Cléopâtre et chef de la presse autrement dit. Voilà, mon invité d'aujourd'hui c'était le suprême Bob Molema. Voilà, merci beaucoup d'assistance. Il y a Moko A12. Voilà, merci beaucoup de coutume. Merci beaucoup à Laurie Nassima caméra et pourquoi pas à Gors Dikambala wana na bandeli yango isusu bonne guérison à toi Gors Dikambala mon vieux tout ça toujours wana pe tokozala kaka wana. Voilà, restez toujours branchés, serrez, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Actif Fina Télévision. Quant à moi na loba au revoir parce que bozala ki wana c'est na tangi ba kombo na minute boloba ki o chacha ko mo la mabe atangi ba kombo na bisote. Merci beaucoup à princesse Davina, Elena, David et voilà qui encore appelé Lissoupa, mon habillère chérie Ibrahim Soupa Sala, maman Thérèse Angalula. Voilà, les lots, c'est qui n'a qu'à na souka, dans les labino tellement fort, dans le bas qui bon auto voter, oh ya ligni qui n'a la tika na ngaka na kusika, to voter to kuma. Oh pas ligni na tika na kusika, na la na la kuma na miwati na kuma na baba nya so ba lo bala ta ah bon bozala kaka wana koma
bo voter et que ça la biso kitoko makasi parce que nga na sala kaka o babone na biso balobaka parce que na dinga bino tellement trop soki bino te mbelenga ishaso na yebanité belenga ishaso na zotala maté vraiment à travers na bino denga na zotala ma partout dans le monde entier. Restez toujours branchés, c'est réciproque que le sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.